12 ans oteka mikate na ngai. Bato baleba mikate la nga ba misusu bazana bazemi. Basali ba avortement. Pona ndima ki parti moboe. Oh na koka kondima te na vie na nga pona taleki na zape. Tangai mai wana eza mai uta na morgue. Mai wana eza mai ya morgue. Mai wana lupemba noe bando matame na famille. Neti papa moko dernièrement autosomela mikate awa. Mikate deuxième mikate le troisième abaluka boy papa na moni na otale kuna basimbi papa na ndiko kita. Salama on va sokola bibembe wana ba mai wana yango ba pesa ngo ka biso ke ngande tinga ke na okuta déjà batie déjà mai pembeni. Donc nous sommes au temps de la fin où le diable a mis dans les cœurs des gens l'envie de recevoir vite. En voulant tout gagner, tu risques de tout perdre. Bible le bina bisobo. La mauvaise compagnie corrompt le bon mec. C'est-à-dire nous sommes dans les temps où tout ça là très attention parce que le diable a déployé. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi ko la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi chenite. Maman zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo katana. So que ça manœuvre pano ya Bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de vieillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Ne soit foutimement on oso regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. E moneli na misu te. E monani bamboko na zofinda ya pam bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Mbote shalom dans vos demeures. Nzambe ya pambola bino. Bozali ebele o bosepela kana émission o ezali derrière le masque. Kaka ndenge bibili elobaka racheter les temps. Racheter les temps car les jours sont mauvais. Émission oyo eya ponako dévoiler, ponako sala confession mutu o ayebike asala mabe asala makambo moko boy na le passé na bomwana na kokola na ye oyo a regretta kanango pourquoi est-ce que na sala likambo oyo a se senta vraiment que na sala mabe na boma batu makambo na sala en tout cas est-ce que nzamba ko limbisa nga mais naza na choix te fona yaka kana luka basala nzambe po basunganga na likambo oyo. Peut-être yo pe muto landaka émission derrière le masque oza pe concerné et ça peut-être na makambo susu osala o lukaka na komona basala nzambe lolenge nini yango émission numéro ezalaka toujours affiché wana mutu tu wazaka na posa ya koya lokola bandeko nyonso bayaka en tout cas porte ezali ya kofungwama boya
ko bomba makambo oyo salate parce que mukolo Yesu masi ya kozonga eyebani te akoya lokola moyibi mokolango e mokolango tanga koya akokuto na ba fardo akokuto na makambo oyo bomba olingi kotika te alors émission oyo ya pona kosunga batu ya lolenge wana. Voilà, merci beaucoup na kolo Yesu pona occasion apesi biso lisusu ya kokuta na émission kitoko ya derrière le masque na benga kaye le créateur incréé, le Dieu qui a tout créé mais il n'a jamais été créé. Nena benga kaye le kumu ezonge pa inaye. Merci beaucoup à notre président Chic Mukadi. En tout cas motomoko mayele oyo nzambe apesi mayele ya kosala ba émission derrière le masque ba bravo Jésus ba makambo ezebele o nzambe atana kati ya mutu ya papa Chic pour que bato belé baye ba pe ko kangolama nzambe apambola libota na ye mobimba. Merci beaucoup nazomona équipe momba technique na moni bongo DT Zara Kapita na moni Israël Monzo Mondeya Elias Sinanduku et na moni derrière la caméra Ariel nzamba lola apambola bango na musala kitoko o bazali kosala na kati ya chez biso. Alors maman na biso aye azana problème oyo abengaki pour aller kana derrière le masque azali bokoyo ka problème na ye et nazanga imo côté na kati ya plateau naza bongo na mon apôtre un homme de Dieu onzambe a sopé la mafuta un homme de Dieu onzambe a sola kanaye bien a utiliser kaye puissamment ba miracle ezali ko sale ba benga kaye ba mona kape ba témoignaka lobo kwa nzambe ezali bongo papa na ngai onalingaka mingi apôtre Pierre Kitete otozale na kati ya plateau. Bonjour apôtre Pierre. Shalom maman héroïne. Vraiment bon papa, santé en forme. Yesu azana bon moi. Chaque jour, yes. Il nous fait grâce, yes. Il renouvelle sa bonté. Amen. Chaque matin, comme il dit dans sa parole. Yes. Donc voilà, nous bénissons seulement le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Gloire à Jésus. Moi, Mouké, papa Pierre, le roi, moi, on a 12 ans. Donc, Ozo, c'est rajeuni, c'est l'onction, mafuta. Tu sais, quand tu as l'onction de Dieu, yes. Makamonio, c'est Zalaka. Malam. Amen. Mais tu es comme l'aigle qui vole, qui monte plus haut avec l'onction. Amen. En tout cas, je bénis aussi le Seigneur pour la présence pour la deuxième fois dans le plateau. Amen. Première émission, tout ça là qui j'étais vraiment dans mon thème manangai, na santa kinza mekati na bomonayo. Amen. J'avais senti Dieu dans Amen. ton cœur. Amen. Et je sais que deuxième émission est cause à ce plus que première émission. Amen. Merci beaucoup, Papa Pierre. Voilà. En tout cas, vous êtes attentif. Il y a une émission oyo et ko kangola mabota ya bana na nzambe ebele. Voilà. Maman, toyambio bonjour. Voilà. Émission oye pona yo o se sentir à l'aise. O bimisa nyonso o yebi etungisaka motema na yo. Mais avant ya ko banda rolingana no Papa Pierre akamba biso na quelques minutes à prière. Prions. Topé sur merci, mon sancte na Israël, le véritable Dieu, le Seigneur de gloire, Nzambe oya simba kamitema, Nzambe oya convainca kamoto, ayambola, pour être à obtenir miséricorde. Tika émission o Nzambe, et puis sa moto, moko azola na biso, maye le pe courage, yako yambola oya bomba ki na motema, pe alobaki ke na vi na yako bimisa yango te, nzokande yango nde, ezako bebisa ye. Pambo l'émission na lelo, kati na kombo na Yesu, Nabondeli boye. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Pierre. Maman, tozo yokayo en tout cas. Naeki awa na plateau pona ko expliquer bino kananga. Na bandaki kote kamikate na veni na biso. Mikate na nde koteka. Epesaki ngavi mapasi na koki kobomba atelu mo ya mukiete na mikate na nde koteka wana na mane koteka mikate na beti 5 na ndenga malamu na oteka na va normal mutu nyostu ayaka kosomba ka mikate akendaka nango nazana ngape oteka pe mikate na ngape bien secte moment na yeko mona ba mininga nanga baye bisinga babi nanga na rolo batana kombo tona bobata kombo pona baye bisinga babi nanga muninga ndengo teka boye
oko voluete oteka bien mikate no vemeza kitoko ekende bien mais na fond oza na se mais mikate esalama bien to ko la stratégie mo boya ko sala mikate po na kokendaka mingi bat bayaka kebele po ekende bien na boya kinanu nesi bango nga teka mikate na nga ka malembe boye natangisa bana nga ote to la stratégie ça na ndenga mabete premier jour na boyi deuxième jour na boyi troisième jour na monde kaka yebi ka bakamadi shokele kina ekondima ton na yo ndima wana moko na kati na biso ayesinga binanga yo vana nuka na ndako mais nga mona oyela yo mai na bido ya 5 litres mai wana ya na uka mai bien kuta esenga za ba mai mo kaka ya pompi mais et ça na ngwelote atungo beta apati ninga la bise na beta apati na ngai à partir à 3h habité ba 19h na oyelo mai ayelinga mai wana ba 19h abiko tama ya pompite beta kaka apati ya mikate na mai oyo esala mikate bien na pena zui mikate na tieka ni na prépara babilo na nga na zui mai wana na beta na yango pati to na beti pe pati na bimi nango na coin na bandi koteka population o basombelanga mikate na mona population wana te premier jour mikate rumelite esili na eko bengai na ebisa bi mai oyelenge za mai ndeni po na moni mai en tout cas ça va bien za na ka mai ya pompi ya na ka nga seza mai ya pompi abi na za na ka mai ya pompi kake sa na ngolo te so za na ngolo su posa yebisanga no sa nini na oyelo su mai mususu abi se mais na mona teki bien abi na nga ngo teki boy en tout cas ebaka ozalo kwa biso na bani tuka na mapangu ba misusu pa sala ba misala bango ya koteka ba manoko ba frites ba mai wana ka ba tekelela ngo ba bikedi to kalingaka na bilomo ya bongo na ko vanda tanga ebisenga bena ngaki aoyela nga susu lobi na bengi abilanga ote zelaka no yela yo ubie yo moko osani ntola kso yo moko sani oya ozwa na mwe mwa manevre na ayaki te na zuka ka mai na ngamoko pona koka kotika vide te za déjà commerce nanga na zuka mai na ngamo ya ndaku na beti party to na beti party na ke na teki me na teka ki ndenge na teka ki na mai wana te to na oteka na monike bien vraiment te na eko benge abinanga ote yaka kasi na ndaku yongo ya ozwa mai ndake peti na ndaku na bango atunga ndeni oteka ki ndiko expliquer te na teka ki bien eleka ki bien vraiment bi okabelinga te na bisete izwa kasi moi 10 000 francs 10 000 francs mukebo ça va pesa kasi na pesi epe 10 000 wana pesili abinanga ça va na opeso ka mai wana mais okoya lobi yo moko oya kozwa mai kandengo yebwe azu su mai wana apesi nga mai wana na ye na ngosu deuxième fois na teki na tisema ko teka va population ya batu na batu utu oba osomba bakomi ko tekela nga lisusu likola nini ya population eleka kebele ale ton pe sala mi bongo mai wana sili na tekaka tamsu na bimaka 5h na si salem su ba 15h mikate vana ka mele msu na soldat ngo pe me wana soldat il souté na teki pe sili na kesu na rapide na beti sou pati mususu na bimi susu dans na teka ki vraiment après 4e jour na ko benga ina isi na bi o poche za nde nini mai wana na omono ngo sispefo na ya abina nga yaka tozilo de ton na yebwe pa bandi ko ebisanga yo mondo teki bongo en tout cas o teki bien mais eza na solo ka ko bomba ma te to yebiso vérité na to yebisa yo il faut ondima kaka po choix ezate ngala biso so eza ya malamu na ondima so eza ya mabe en tout cas na ondima na ngai te abina nga yo tango to pesa ko mai omona ki ngoni eza mai tinga na biso eza na ngo mai ça va to kende to mimani ti place ya zo mai wa nzamba limbisa ngai
ezutelo mote na kwa oloba na miso batu on abeti nango 12 ans na oteka mikate na ngai bato baleba mikate na ngai ba misusu bazana bazemi basali ba avortement ba misusu pe bazwi ba problème na banzela ka ya mikate na ngai opona ndimaki parti moboe o na koka ko ndima te na vie na ngai pona taleki na zape likundi ya famille donc esenga ka pona kota ka babiloko wana donc nazaki su na choite de tana okende ba olakisa ngai mai wana eza mai uta na morgue mai wana eza mai ya morgue mai wana bakenda nango nde basokolaka batu bayaka nango bamisu bayaka kozwaka ba 20 litres bamisu bayaka kozwaka ba 25 litres bamisu bayaka kozwaka ba 5 litres donc ça dépend ka yo mondenge olingelela nde bayaka komemanga na morgue mosongolo pakala balakisi nga morgue wana na kepe na kutela bata morgue baesinga bina ngai oya baka nini osala pona mai o nde na ye pe wana donc kandi na obala na choite na ye na dimi na ngai pe babina nga mai oyo eza mai ya beparti eza makambo ebele donc déjà loko osaleli yango wana eloko oboya te poso lobi oboya elukelo ba problème pona vie na yo alors il faut osala yango mais famille na obo wando toucher te obando tumayo bando toucher ka bato libanda bo bando ya kosomba ba mikate yo moko bando mona soki ba sacrifice esala mana mayo yo comme ça lupemba no bando matame na famille te na zaki suna choite pour déjà babangi senga déjà na mona kiso na bina luka basala nzambe ba ebisinga to luki basala nzambe ba kokolongolo eloko te déjà koti kati na njoto no po déjà au saleli mai déjà mai na biso basimba ngo pamba te il faut sacrifice wana mais bana na ote bandeko na ote ka bato banda ko akosomba ba mikate o mona bado sala utu mulongo bando tonda kebele bele nde na koma pe na temps ya kokenda chaque 19h faut nazala obligé ya kokezwa mai wana yonka na koma kotekelela yonka na koma kotekelela leo mona ke mai oyo e osala ngasko événement à partir ya ngai moko donc bat basala avortement bat mususu ba olia ba mikate na nga neti papa moko dernièrement autosombela mikate awa tango alieka mikate na papa na alie déjà premier mikate deuxième mikate le troisième abaluka boy papa na moni na otale kuna basimbi papa na ndiko kita abandiko lela papa na komusanza makila bamo babia autosoma mikate na ngamuka ko kati ya principe papa oka nini bazio bakenenga na Tunisian garçon moko bawade o bombe wa moto place na tekaka na tulende ni papa na bokena bi papa na balobi moi eteta na eza bien te ba transfert bongo ba ki hôpital mneli bon na yebi est-ce que papa moi azali to azate na romisko ko sala remarque à partir condition ba yebisa kingai e bana ko zwa ka bato bando so mikate sko na mono loko na azale lo mo boye kati na ngai fona bimisa yango na moto na bandela yango wapi nde na eko vanda na mosko be venima etiki e komi donc ezana bato libanda e komi sko tina bana ngai moko première remarque na eko sala na beti party ton na beti party na zui mwana nga mwasi à partir ba 19 na bisi ye comme habitude mutamemela nga babilo na kwe na bisi memela ngai nini base moko ya party oyo oke na ngona kwe tanga o memake nango party nyonso tu esopani mwana drisse to na carotte elo te mwana kwe party nyonso kwe mama na kwe si party na bima boy nyonso na se obomi ngai sko lelo bo na koteka te na ndika ko loba na vandi sko sko nde sopani bono sandeni otika atiki lokwa na ndako na koma na ba 25 sacs ya semoule ya farine na ebise na bitika to beta mususu nde à partir ya 3e na la muki na zui susu sac mususu pona teka sac moko na journée na zui susu sac mosu na beta na banjunga ma famille na soma ya minene allez abima susu na yango ezaki ye na mwana voisine na nga bazaki na asimbisie deuxième nzungu susu esopani tango esopani no tutetikala ya mwandambo
allez nayebi se ça va problème eza te zwana mwana bima na ko na otekela ngo ka bongo abimi nango na ko nayebi se pelisaka moto ngana oye pona taka na babude babla mke na ndesko beta pata mwamba ndeka zana ya kolanda akompuna apeliselinga pe moto atemba mafuta nyonso tu tanga te mafuta azaso neti ngana kumeli fona sokola pona sisa anoki te na mona batu ba ya mbangu ya koyebisanga o mwana naona kwe kuna mafuta na ya chaki mafuta na ezongelelie ezikisi ekaboli parti o nyonso tu ya njoto donc moi ete kene mbangu tema na otema boye mwamba na tu na ndo beta mpati mwamba esopani na kede bona ko kuta deja bazinga mwana bakena mwana dispensaire na vandi sko na pesi na lela mwana na komisko ko raisonner ba bloko ba lobelele nga parti ya morgue na komisko ko raisonner nzambe nga au film ninga ko lui komona boye et ko sila mwana nga ba traiter mona tika na cicatrice alongola atela mbate fala tela ma boko milai ba robitina makolo bien pantalon do a kut ne lo so tal mwana nga ondi matoko kakutu te eleki mwana nga mobali ya suka ada 12 ans aye na coin autine classe aye na coin ayozwa mikate akekolia comme abitina linga bana ngabali ya mikate te yebisa bango bolia te mama pona nini yebisa bango te bolia mikate te pona nini bolia te na bakena kosoma mikate koto mususu oya ngabana balia te ponga mona yebi ba matière nini na tiaka na kati ya farine ngana na mwa ba nevre na sana otekela batu mwana ngazwi mikate a charger musu déjà komola nzela neta na benga mwana mutuke utaki soki wapi et ramasser mwana na ngambala moko mwana kufasi place na baluki na mabena bandi kolela na teka pe lisutu na bandi na teka sute bat bakangenga biloko do na mona déjà na komi na suka tamba yeko kunda mwana bat besinga bimaka kwe zala makasi kende ka koteka so tekite osa ndenge nini biloko yango epesaka yo force ya makambu nyonso tu na sinza me makambu ezela nanga bona ebakite yango kolanda ba mininga kotuna ba mininga bino botekaka nini bosala ndenge nini lekaka so na ebaki na ngala tikaka na fond de risque na ngai dalinga vie après na perdre moi neti mwana nga na zika qui a déjà eza déjà kufi déjà donc ndenga za na mobile na yo bala donc so talier on dit makutu te donc mona landi bravo Jésus na landi émission na bino na otala na bitena mekana ko kende lokwa kuna ba pasteur bazali basala nzambe bazali tamsuna meko pesa na ko expliquer bino kana ngai solution ko zwa manala posa na tika na ke ko zongisela bango ba mai na bango na mususu eza na ndaku na saleli na ngai yango pete efana na oka na chambre na kanga oka kuna do na ko ka kutute na baka komelinga na perdre mwana ngai batakartie baliango na ebite be phénomène ekomeli bango ba o balongo bazemi na donc ezebele makambo sali mikate wana 12 ans ya mikate ya mabe na teki mikate 6 ans ya malamu 11 ans ya ndenga mabe donc so na sangisi na tu 12 ans donc ezebele papa makama mikate na so na bandi kolobango awa na bandi bato so ba comprendre que mikata nezaki na bevenema na kati bako lukisanga ipe don nazo banga ebele balongoli bazemi ebele bakufi neti mama mwazo le pano biso mwana chaque jour akosomba mikate na moni mwana na akomi na rasa SS na ebite so mikate libumo mwana neze vimba kaka libumo mwana neze vimba kaka libumo mwana neze vimba kaka donc papa pardon bosunga ngai bosuka pardon papa na ebite na osuka wapi no ko katena bevenema o esalami 12 ans na ka mikate o bato ba baby zamba lola ezakimia na mama jo moya ko to no ba question tipo mama lo benanga mo utele kelinga na mitale tiko ngamo pela lia mikate na tenga lia ya malamu po ele kelinga moko ba mama nyonso mo pela ka mikate venez ici bo vanda wana na mama non tout no ka mo ba mituna mibale o eza charge ya papa Pierre Montikila yango sko baninga ngo bakindaki na yo bango
sort na bango pe za nini mona na bango to boza lisu te boza en bon terme ou bien comment o ba meme kuna bazaki 3 personnes moko atambusa mapa na mwamba ye alobaki ye na kati ya mwamba wana ye abelaka mwamba ofele mwamba na ye wana bapesa ye kitendi ya rouge atia na kati ya mwamba na ye wana na kati ya mwamba yatekaka mwamba ofele kaka osombi lipa atela mwamba ofele siko yango ayaka epa na nganga na tunaka ye mutabanda yenga makambu oyo nayebi na ngai te so epe kitendi atiaka so paso aka na morgue nayebi na ngai te moko mosusu wana ye pasalaka mikate lokola ngai me ya voyage mais à partir akenda na mboka Braza ye pe kuna komansa apeka ba mikate siko nayebi te so akenda aka kuna nayebi na ngai te bango de ba mema ngai eza apeka ba yaka pa na nga bavande pa na ngai to amba ba camarade te bando le kaka ba yepa na nga basombi peka mikate na ngai na mwamba na ngai so abino wala mwamba boneni bolia su mwamba na biso mwamba na ngai ote bandi ko seka donc eza lokola batu bo bayaka ko bebisa ba vie ya batu bango pe ba oteka mais de moko ebisenga benanga bango baza peka ndesi ba commissionnaire so ba yepa no ba proposer yo sepeli ba memi yo kuna yo peso oke kuna elengi ana ekesa mari yo moko okompo mona ngo bien ti yo po otikala ka bongo ngapi ba do yebisa ngai peso po moni batu msuba na foi ya mukie yebisela biso bango yo banomata yo banakomata yo banakomata ekomeka bongo sikuta bo balobalanga keza famille nanga na ndopesa te bata quartier na babileki nzela na bato bandolia parce que ngambo na mola ki on ka suspect mais nazaki vraiment na discernement te donc na moment na boyeki mona ndimi mona boyi mona ndimi tina ndepe na yo ko isa mapoto la komo mona mbongo ebele na oteka la msu na journée mona msu na oteka maba $1000 bele me mbongo ngope esala la ngope loko te so eteka mika bongo na koso baka farine tie na ndako na futi ndako abatu esili na ngo elo moko te na sala ko tutule façon na tinda tabana na poto ata mona ngo pa kenda na epete bango nyonso tu azwi shock wana kufi mususu ye wala kuna vanda na eka boy bongo sala na ope loko te nde mona ye abolukela solisa so botiki nga na okufa papa sikoyo zela mama pardon jana mukimia ba retrouver solution na mukimia na ba morgue ngo bozaye ko kende kuna okende ko somba mai wana ezaka ba agent o ba travailler na morgue de ba tekela bino mai wana bosa na opération ndeni masolo bina longa bon pesa misana na bango na ko loba biloko wana tenga na eka na kana ngai so da bina longo loba eza misana na bango ya lukia ba problème tanga ba kombote yo do baka ka méthode nini o bosa la parce que esunga ba tebele o ba olanda yo ka bato balaita bibembe wana na bao basala o basokola bibembe wana bamai wana yango bapesa yango ka biso ke nga ndeti nga ke na okuta déjà batie déjà mai pembeni na tuna bao babala ngai mai oto bombelo te ya mai oto sokola ka bibembe ya ngasi bo mai ngo sokola bibembe ebima ke kenda ka cérémonie na bango ba tout bo ka bo sombi bo jumbongo batekeli OK alors balanga peso na tie na kati ya base mikate mususu na bwaki liboso ya mesa pesi batu ba ya kotelemaka po mutu akoya koniata mwakima ezata banoko ya kaka banoko ya kaka donc bato ka basala ba makambo bango ka batu bapesa so ba mai wana so ba mai ngo na ebite soki ekota na ba matière mususu yene mtayebisa so tokele ko za ba mai ya bibembe nde ngai pe na kendaki tina morgue na kutena bato basokola bibembe wana mama koko ngwazanali mama koko kuna yo gotangi mama koko mama na ye mtu do aza do neti mamu apesa bato ba donc neti apesa bato ba chance oteka OK so ke na kana oneti oteka bien te ba bilo mo abongo yango tindo condition oyo yo condition oyo yo condition oyo ndenga tindenga na kende na morgue na kende pa bato basokola bibembe na morgue na kutana bango ngai nde kaka fona zwa mai oya bibembe nde na kende pe na morgue na kena kutena bato wana pe na solisi bango nde bato ya morgue wana bango batekeli nga mai wana nazalaka na posa ya 20 litres bayebisenga ça va pia mbona pesi bango mbongo nazwi 20 litres
leki nango mpa mama na nde eleki na temple alei asali bacérémonie na ye nde abisenga bwaka mpe so oteka mosusu wana betelaka kaka pati soki esili oki osombi oye nango awa donc fona ndoteka nango fona leka nango kaka aparti ya mpa maakoko apres maakoko ale naye nango tinda parceke bato bando oyeba pe te soki ezalaki stratégie na ndo asala bato bazali kolia bamikate ozoba bazemi ezolongwa bazokufa donc c'est que sacrifice ya bamakoko nde azozwa bato wana nde maakoko nde mutu ayebisenga nasalaka bongo neti bana na babumu ndenge evimba bango ne papa na kuna sanzaki makila yanga moko akufi mafuta ezongeli ye na nzoto naye kokomprendre eza baevenema wana ya maakoko wana aide-nous papa Pierre nazangi na maloba na question kotuni esilinga oyo ekomi ka na yo donc mokili banga papa Pierre maloba ezonge epa na yo Mama héroïne. Yo, maman Myriam, maman Weti, bozala kaka ndenge moko. Vraiment. Na Bariel, bozala kaka ndenge moko. Donc voilà, c'est ça la famille. Hein? C'est ça. Ok. Maman. Papa. Nalingi na tuno motuna moko tope mibale. Na sima naloba na yo oyo nzamba lobi na ngai. Posa na yo siko ezani. Parce que na yo kiki ozana ba bidon ma yango tisiko na ndako. Posa ya ngezali ba bidon wana ngambo na obanga pona obwaka ngo mona ka ba retour ezongeli ngai. Yala lingaki na ye pa me expliquer bino to kende. Na ngaki na baka posa wana. Deuxième question. Dernière vente na yo au salaki. Exactement. Banda na tiki koteka to mwana nga utokufa le 12 aka ya 6e mois a kana 6e mois o le 12 de bakundi mwana nga inde na koki susu te nde na yolande émission na bino a partir ba TikTok nde moni na ba Facebook na bino ya na kuta na bino nalingi naloba omoni makambo yo mama héroïne. Oui papa. Ce sont des choses qui se passent. Navandi nazo kalisolo oyo mais na traita déjà ba makambo oyo à plusieurs reprises. OK. Ezaka ba mama mikatete. Ba misusu pe bazala ba maison d'habillement. Ba misusu bazala ba restaurant. OK. O to benga ka malewa. Namonaki na ba réseaux sociaux, il y avait une maman bakanaka côté d'ailleurs. Il y a banako soubela nzungu ya pondu. Ouais. Asubi ya balusi apesi ba client balé. Eza mauvaise foi na niveau moko extrême. Je dirais que peut-être ni amanda ko selo comme une personne où azana motema azana âme azana esprit kokende kolesa bato biloko ya salite oyebi ntango kutolobi yoku Thérèse mamikate ngape bon naliaka mikate te hein c'est ça ngaliaka mikate te pourquoi bon personnellement namona ngo kele dans le sens que simbi yango na maboko hein abwaki ya te na kokaka ngote mais c'est vrai que ce écoute na moto ezikisaka mais le fait akosimba na kokango mokoki ko échapper pe mikate mais même soit ko na lipa voilà c'est ça mokoki ko échapper na lipa bazio na dendo c'est ça. Donc nous sommes au temps de la fin où le diable a mis dans les cœurs des gens l'envie de recevoir vite. Bato baza sous la principité à kokene malembe. Ba français ba lobby en voulant tout gagner, tu risques de tout perdre. Voilà aujourd'hui maman a perdre mwana naye mwana mususu azikinga munyoso mususu yo na vandi kaka mais azoteka ba sac ya farine par jour tala munene na sac à farine. Bible lobi na biso boy la mauvaise compagnie
corrompre le bon mix. C'est-à-dire, nous sommes dans les temps où tout ça a très attention parce que le diable a déployé ses acolytes, ses agents, ses disciples. L'évangélisation du diable. Les commissionnaires va continuer na terrain, va mon autotéka, va proposer. Et puis va kina rende ngeni. Libos ba ouais episode exemple ma kisi. Ba sengo pe mbongo te. Ba meni yonan. Ni solo na priya ki pona ndeko moko na lemba na terminus na teka ka dendon. OK. Ouais. Ba proposer tant ba proposer à boyaki. Ba boaki le mpepa mvutuma. Bato kutu bando teka ko somba tamo ba dendon mikemke ba yaka lisusu te. Masala ka dendon très bien boaki na mvutuma. Et c'était par après dans mon pays qui n'a pas été caténa lukabato. C'est comme ça que le diable est à ça la capona kozwa bato. Maman tika ki lito inayo. Il a fallu continuer malembe. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu as fait l'alliance avec le diable. C'est ça qu'on appelle le pacte au salon Satan. Et c'est très grave parce que pacte on les anime. Pacte on les a bibembe, ya bakufa wei. Les esprits. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. Wow. C'est-à-dire milimo et kufi ozo la musabango. Oh là là. Bango ne bazo tindelo batu. Bazo c'est l'évangélisation ko zo batu na bandaku, baya ko soma mikate. OK. C'est ça la nécromancie. OK. Au côté na espace ya ba mort. Et pendant que je suis en train même de parler ici, Avance. je suis en train de voir maman, elle n'est pas seule. Avance. Puis tout autour d'elle. Oh ya la kana bango, alam kakana bango, ba contrôle la cahier, ba mouvement na yonyos. Et ndengo zawana ba landi oti awa. Papa. Tu n'es pas seul. Et ce qui reste c'est quoi? Et le que Tikalis Kondé a menaillé, va récupérer un mot. Parce que lui, il a travaillé, il a utilisé les esprits des autres. Et Tikalis Kondé a menaillé, va récupérer un mot. Mais avant de récupérer un mot, il faut faire souffrir maman. Ndeko moni mwana moka kufi, mwana mususu aziki, mususu avandi kaka. Baby car. Yende faut va frapper. Donc mon arabato ba sala alliance na diable ba bela ba malade moko zanga tina. Ba malade moko toyoka ba kombo na ngoko ki pa na bango. Vous voyez? La mauvaise compagnie. Ba maya bibembe on ezani. D'abord hygiéniquement parlant, ezama ya salité. OK. Parce que mon tout a koufi soki na accident, soki na nini ba sukoli salité longweti. Siko salité wana. Donc sur le plan hygiène. Salité wana bokamati yango obaloli yango na pati ya farine batu balia. Salité na nyanzo to. Seigneur Jésus. Mutu akufa ki soki asala combien de jours asukola kite? Soki pasala ki ba kaka na nzoto asubaki on ne sait pas. Basukoli c'est mayuana. Nde yo mamozo ki nuko tiango na poto osala mikate batu balia. Ça ce n'est pas avoir un cœur. C'est vrai tu es venu à la confession mais laisse-moi parler peut-être il y a aussi d'autres personnes qui vont continuer comme ça la makambo. Oui papa. Ce n'est pas avoir un cœur. Une maman ne peut jamais donner à son enfant la nourriture préparée avec de l'eau sale. Vous voyez? Ça c'est grave. Ce qui te côté sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, ils ont un impact makas. C'est-à-dire, azozwa ba maya bibembe, azako introduit ba esprit de mort na nzoto ya bato bazako lia mikate na ye. Ndo moni ba mama mususu ba jeune sœur mususu ba zemezo longwa. Tant vous aimez Zolongwa, et ça vie à moutoune koufi na kati. C'est l'enfant qui meurt. C'est la vie. Et vu on attend les autres koufa, azo récupérer l'énergie Koko wana azo récupérer l'énergie et puis ba énergie azo récupérer ndesiko yo bato bazo ya kosoma mikate panaye. OK. Ye maman ndenga za na énergie mon côté. Lui, elle est contrôlée. OK. Elle va contrôler par les esprits. Elle a l'énergie de mon côté.
koko wana azo récupérer ba énergie na ba énergie wana ndesko bazo tinda ba esprit wana bazo tinda ba Comment nene mama koko comme maman koko jeune jeune maman so tele kutondi makutute koko te comme ende makoko kombo na mankoko makoko ala jeune vraiment on dit makutute. Il y a des gens ba maman mingi ba jeune sœur mingi ba kina ba skola bango ba nzoto c'est ça ba mama skola baza pe kuna bele na bata malewa toze bele yango nga na evitaka penza biloka libanda ya balabala na evitaka biloka balabala mais bible lobi na biso boye soki mutu a confessé na motema na ye nzamba azalaka mawa atinda yesu akufa na ekolusu mpona masumu na biso. Maman, je ne te condamne pas, tu as fait cet acte dans l'ignorance, mais c'est vrai intelligence c'est là qui pona âge na yo ba ki ko memona makama bo soto eza boyete. C'est ça. Bon peut-être c'était l'envoûtement ba memaki l'envoûtement ndokotaki na acte wana. Mais le kolo e ko senga mawana nzambe nazo sambela pona yo nzamba yo kela o mawa. Et après ici maman héroïne oui, papa. Avec d'autres serviteurs de Dieu nous allons descendre jusqu'à la maison tout ça la prière na kati ya famille na ye parce qu'il y a des esprits des morts au bazar déjà na katianda tout ça la prière et puis tozo ba maïwana to boakaya c'est ça c'est ce que nous allons faire comme service et nazako exhorter yo eloko oyo kozongela yango lisusu te na vie na yo pe kozwa lisusu likanisi te ya kosalela Olandi nazonga lisusu te papa merci okoko fukama na bondela pona yo maman pour répondre les sous et le côté aux hommes la moté au même retour siko yo bana ba comme na problème o hypothéquer bétoile ya bana na yo o détruire bana ya batu belé ba zemelongwe ba chance batu belé batu ba sale ba accident papa musu so le mikate azokende bwa bandi ko sasa sort na ye et ebanité acte oyo e salami c'est plus que la sorcellerie et l'ékiki ndoki mais nzambe azaka nzambe ya mawa amen nzambe azanzambe ya mawa répétez maloba o nazoloba loba nkolo yesu na yepa ina yo na fungoli motema limbisa ngai kobanda lelo na kosala yango lisusu te na kozongela yango lisusu te limbisa libota na ngai na kombo na yesu na bondeli na kombo na yesu nguya kembo na nzambe esimba bomoi na yo miracle ezala opérationnel na kati ba lien envoûtement ba force nyonso ya esprit maléfique oyo ezolanda yo ezotambola no ezocontrôler yo na détruire yango au nom de Jésus. Tika kimia boboto bolingo ezala kati na bomoi na yo dans le nom de Jésus. Amen. Pesanga loboko. Telema vanda na kitino. Nous allons continuer la prière avec toi. Tu vas passer par la délivrance. Et tout à l'heure là, on va partir avec les hommes de Dieu. Nanda kote que nous ça la prière. To oanda kope to so ba bidona. To boaka yango atana kalamu soki wa to ko boaka. Et si ka o eko na contact na batite. C'est ça. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup papa Pierre. En tout cas, bande ko balandi. Problème yango ezali ko sala somo ngamona ki somo. Na ndenge papa Pierre a expliqué na juju soupe mayele salinga nzoto malili mais bolanda nyonso o papa Pierre alobi bino ba nyonso bozana ba pratique wana papa Pierre alobi bino boyoka yango voilà bozana ke belé ya kolanda émission ya derrière le masque tokomi na suka ya émission oyo. Alors merci beaucoup na équipe technique na mosala kitoko oyo ba ko sala na moni papa Zara Kapita kuna na régie et puis Israël Monzo Ariel na mosala kitoko et merci beaucoup na papa Pierre pour na mayele pe na inspiration o nzambe atena kat na ye poke moto moko ayeba ko bongola motema na likambo oyo soki Yesu Masia azongite tokutani na numéro oyo ezali koya bye bye.
Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.